IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Na kati elilingi wana nazoka mungongo ezolobelanga mungonge bande kolobelanga e nazoka bazoyebisanga na yebisa ndeko Michel Bakenda bendeko na biso pasteur Atoms ayoki mungonge ezoyebisanga yebisa Bakenda yebisa Michel Bakenda ozolanda biso oza mwana ya Nzambe mungonge ezoyebisanga na yebisa yo fouiller les mauvaises compagnies kima bakamaradi ya mabe okozala juger yo moko okotelema liboso na Nzambe yo moko mukolo kotelema liboso na Nzambe okozala na muninga te, tu seras seul. Bible zolo ba fouiller les mauvaises compagnies. Bible zolo ba boy na Psaume chapitre 1 verset 1er. Bible lobi esengo la mutu oyo ailanda katolia ba méchanté. Oya fanda kana ba monkerité. Oya fanda kana ba monkeri ya makamba Nzambe te. Mais celui qui trouve ses plaisirs na kati ya maloba na Nzambe. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom Banana Nzambe, shalom peuple de Dieu, Tika Nzamba Pambola Bino, c'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonyanga. Et bien aimé, tango nyonso bomona ke biso pembeli na bino to pe liboso na bino, eza na message moko oyo Nzambe apesaka biso. Soki Nzamba pesi biso, to il faut to loba to koki kokanga munoko te. Parce que banda basali na Nzambe baza pona ko orienter peuple ya Nzambe basali na Nzambe baza wana pona ko mema bana na Nzambe na kati ya volonté ya Nzambe et message tango ebimaka bien et Nzambe alobaka na bandenge belé na ndenge alingi et tozoloba te kaka pona to sepelisa yo non bien aimé tozoloba parce que Nzambe nde alobi et soki to lobi ezana bato pe baza kondimana ba o baza pe kondimate to kangi mutu te ata na église ndenge to te yaka ezana bato oyo bandimaka maloba ya Nzambe pe asaleli yango pe ezana bato oyo pe andimi na yembe asaleli yango te c'est-à-dire toza te pona ko kondimisa mutu nyonso andima et yango tozoloba na bandeko oyo bazolanda biso bien aimé eza message moko très important pour natina la bande qu'on a biso. Ce qui vous monite au petit message, et ça parce que le Seigneur nous a parlé et le Seigneur nous a dit. Et message na biso, autre ko pesa na moment oyo bien aimé, et ça pour natina na bande qu'on a biso mi balé. Et ça pour natina na ndeko na biso oyo bengi ndeko Bakenda. Michel Bakenda. Pe eza message auto zui pour natina na ndeko na biso oyo bazo benga Atoms. Et bien aimé, Nzambe alobaka pambate. Et ça message ya papa na biso Atoms et le pasteur Atoms. Et ça message pour natina na ndeko na biso Michel Bakenda. Et à ce qui concerne ndeko na biso Michel Bakenda, Zamba ebisinga. Toza na kati tendance na bazi bozoka ba makelele tozo prier awa na baningana na bana na Nzambe. To prier comme na moma moko na kangi misu makasi. Na zalaki na sans été na kangi misu. Nazomona lokola vision na mone lilingi moke bimelinga na kati lilingi wana nazoka mungongo ezolobelanga mungonge bande kolobelanga e nazoka bazoyebisanga na yebisa ndeko Michel Bakenda pendeko na biso pasteur Atoms ayoki mungonge ezoyebisanga yebisa Bakenda yebisa Michel Bakenda ozolanda biso oza mwana ya Nzambe mungongo ezoyebisanga na yebisa yo fouiller les mauvaises compagnies kima bakamaradi ya mabe okozala juger yo moko okotelema liboso na Nzambe yo moko mukolo kotelema liboso na Nzambe okozala na muninga te, tu seras seul. Bible zolo ba fouiller les mauvaises compagnies. Bible zolo ba boy na Psaume chapitre 1 verset 1er. Bible lobi esengo la mutu oyo ailanda katolia ba méchanté. Oya fanda kana ba monkerité. Oya fanda kana ba monkeri ya makamba Nzambe te. Mais celui qui trouve ses plaisirs na kati ya maloba na Nzambe. Zamba ebisinga na ebisonde ko Michel Bakenda. Zongela Nzambe. Zongela Nzambe na bosolo. Pesa la repentance sincère. Tika kolanda ba camarade ya mabe. Kolanda ba entourage ya mabe te. Et belé. Ba musicien belé ba koti. Ba kisi. Et belé ba fukameli bala. Et belé ba simbi ba kabale djouf. Et belé ba koti ba kabale djouf. Pona ko hériter ba be ya mokili oyo. Zamba ebisinga na ebisa yo. Or diamant appartient à notre Dieu. Zambe ne muta pambolaka. Zambe ne muta tombolaka. L'élévation vient de l'Éternel. Zamba ebisinga ce que toi tu cherches. Nzamba zan la makoki ya kotombola.
Nzamba ebisinga kanisa batata na biso baidi na bala. Nzamba tombola bango. Kanisa bakusubon. Nzamba tombola bango. Bozui oyo nzamba pesaka. Kanisa bozui ya Salomo. Nzamba tombola ye. Kanisa bozui ya David. Nzamba tombola ye. Nzamba zana ayebisinga na biso bakenda. Nzamba zana makoki ya kotombola yo na bozui lokola ya Salomo. Na bozui lokola ya David. Mbezo senga na yo kabwana na batu mabe. Kima bandeko ya mabe, kimia bakamaradi ebele baza pembeni ndeko bakenda. Basi bakoti bakaba le jufu, basimbi ba manji, bazana ba sirene. Bakoti banganga. Bazana basi ya buto bapesaka mbongo, bazana ba bac magique. Bazana kati ya ba dénonciation ya mabe, bazana kati ya ba pentacle ya mabe. Pona ko luka bozi, ba mona ye. Menzambe ne mutatombola ndeko nanga bakenda. Zongela nzambe, sala repentance sincère. Ekola ebisinga na kati ya repentance sincère wana okosala. Luke longi na nzambe. Soko luke longi na nzambe, osengi bolimbisi. Nzamba kolimbisa yo. Luke longi na nzambe. Tango ko luke longi na nzambe, okosenga mawa na nzambe, okoluka ba vrai basala nzambe. Bakosambela pona tina na yo. Nzamba ebisa kinga na ebisa yo. Oluka ba véritable ba serviteur de Dieu. Bako prier pona tina na yo. Okosala repentance sincère. Okosala repentance sincère. Okosala repentance sincère. E bakosambela pona tina yo pe okomona loboko ya nzambe. Nzamba ebisinga yi o zongela ye. Nzamba ebisinga yi o luka ye. Nzamba ebisinga yi tika bakamaradi ya mabe. Luka nzambe. Soko luki nzambe, nzamba komimonisa na yo. Soko luki nzambe, nzamba komimonisa na vi na yo. Kola ebisinga na ebisa yo. Ngonge koki na zomona 2022 otozokota. Na moni a partir ya janvier kino tokoma août ezana de oyo babengi ba mise chrétien mibale ya minene ya mboka na biso bakotika biso a cause ya frappe ya nzambe. Zamba ko frapper, zamba komi na ta ko frapper bino ebele bakoti na ba interdit. Michel bakenda kolanda batuti message eza pona tina yo, message eza pona tina mwana nzambe nyonso oya lingaka ndeko bakenda oya yokaka miziki na ye. C'est notre frère mais nzamba lobeli ye. Soko za na kati ya famille na ye, soko za na mutu moko yebani na ye, komisa message oyo oza na numéro na téléphone pesa biso to benga ye. Bien aimé ndeko bakenda zongela nzambe. Luka osala repentance sincère na motema na yo mobimba pe benga basala nzambe basambela pona tina na yo. Soki oza na eloko moko oyo ozomona ezala interdit oyo nzamba ayebi yango te, oyo esalaki ete ozala libanda ya nzambe, pesa luka ba vrai ba serviteur ba prier pona tina yo pe batumba biloko wana. Nzamba aza na posa na yango, nzamba aza na posa na yo. Ami na yo ekozala juge pona tina na nzambe. C'est ça que Dieu m'a dit. Zamba ebisinga keba na bakamaradi ya mabe. Keba na bakamaradi ya mabe. Obandaki bien okomi wapi? Ozokende pe wapi? Obandaki bien pourquoi ligolanda batu? Ozolanda nani? Mutu na mokili oyo ayaki na tango na ye. Abimaki na libumu ya mamane na ngonga na ye. Ozolanda nani? Po ete orite bozu ya mokilo. Après korite bozu ya bokilo, tout est vanité. Okosambisama liboso ya nzambe. C'est ça que Dieu m'avait dit pour toi. Que Dieu te bénisse. Deko oya landi message oyo. Et deuxième message japona tina papa Atoms. Papa na bisa Atoms nzamba ebisinga na ebisa yo. Na yebisa yo. Toujours kaka pona tina ba camarade. Na moni force esprit de mort na kati ndako na yo précisément pona bana. Nzamba ebisinga ebele bazolinga balela obana. Na moni mabe na nzela. Na mona obandaki kotambola. Pendant tango zokende kotambola. Na moni de chemin. Mais na moni chemin o moko ezalaki liboso na yo, na moni ya nzela moko ezongenga ezalaki na lumière makasi. Et deuxième message na moni nzela moko ezalaki liboso na yo et message nzela wana ezalaki molili. Mais na monaki moko ya ba musicien chrétien pe moko ya ba pasteur mboka oya munene. Nazomona yo azomemona nzela wana ya molili. Yo zoboya na moni ba memio na makasi. Et na kati ya ba nzela wana ya makasi o se retrouver liboso o basimbisi yo cercueil. Mais cercueil yango na monaki moko elongi ya bana na ona kati. Mbe pona ko inviter kombo to kotanga kombo te. Na moni o memi cercueil nzamba ebisinga. Banzela bakomema yo, bakoluka sacrifice ya mwana na omoko. Keba papa nanga. Tozongela nzambe, totika ba interdit. Zamba ebisinga bozongela nzambe. Bambise chrétien. Et komitango nzamba linga telema na kanda. Ebele babungi nzela. Ebele bazokende na kati ya ba interdit. Kola zolobela nga ndenga ayebisaki nga. Ayebisaki nga pona tina na ndeko na biso bakenda. Ayebisinga pe na yebisa yo. Pona tina na entourage na yo. Kima entourage.
papa kanda ya nzambe eza koya ebele bazoloba jésus na nsima ya ntango nzambe akowanga na bango okoloba na ntango wana nasalelaki nzambe nzambe akowanga na yo tozongela véritable nzambe tozongela nzambe oyo tata na biso edi na bala asalelaki. C'est ça que Dieu m'a dit. Pourquoi ozolanda bato na moni influence ya 2 personnes liboso no papa na biso atoms na moni pasteur moko amunene ya mboko pembeni na yo pe na moni mise chrétien moko pembeni na yo nzamba ebisinga keba na kati na nzela wana bazolinga bamema yo okoperde mwana na yo moko na moni na 2022 force ya sacrifice ezolinga ekota na kati ya ndako na yo pe naki komona maladi moko ezolinga frappe na kati ya ndako na yo. Le Dieu m'avait dit prier ozonga na kati ya mabonde lukelongi na nzambe zamba ko orienté yo. Merci, que Dieu vous bénisse. Bandeko balandi message oyo pour ya ndeko na biso pasteur Atoms pe ya ndeko na biso o babengi Michel Bakenda. C'est sambe révélation nzamba pesa ki biso pour na tinda na bango. Mais na zoe bisape na bana nzambe nyonso oyo balandaka prophète Jérémie. Ozwa numéro ya prophète Jérémie benga kate. Olingo benga mosala nzambe benga ye. Tu seras orienté. To leki kaka awa te pona to pesa message pour na tinda na bandeko. Mais to leki pe to yebisa yo que Dieu parle. Na nyonso koki kosala na vie, il faut tuna orientation ya nzambe. O tuna volonté ya nzambe. Nzambe batunaka ye pe nzambe ba orienta. Mama papa zola nanga na Belgique, na Londres, na États-Unis, na France, partout. Ozomona ba répétition na vie na yo. Chaque année au vivre aka vie moko. Or que Bible lobi, j'aimerais que vous prospérez en tous égards comme les temps d'homme de votre santé prospère. Quand Dieu parle, il faut oyoka. Makambo zomo nezo simbate. Chaque année au vivre aka vie moko. Ozo baluka kaka vie moko. Ozo baluka kaka na nzela moko. O makambo simbaka te. Ozo mona kaka ozo baluka lokolo za na kata section. Évolution ezate. Or que nzamba sabenga biso tozala évoluer. Yo zo mona makambo ezo telema. Papa, maman, tu peux appeler l'homme de Dieu. On peut prier ensemble avec toi. Toko sambela le komona. Okomona lobiko. Ezana mama moka ote ko benga biso. Ezana problème na to sambeli na ye. Amoni miracle. Mama wana pendant 4 ans na vie na ye. Mama wana na pendant 4 ans na vie na ye. A lobby ete bang minganga ba ebisa ki akota na ménopause. Mais to koti mabondeli na mama otozo prier. Aujourd'hui, je te dis cette maman na kati ya mboka ya Londres. Azana mwana, azana zemi pardon. A se retrouver na zemi. Même hôpital, même minganga, même échographie le baki akoki kobotate. Mais tango to koti mabonde to sambeli. Aujourd'hui, je te dis cette maman, azana zemi. Oyo ba minganga baloba kite. Maman, pesa nzambe chance. Mais quand nzambe atata na ngai dina bala, je peux prier pour toi comme on a le boko nzambe. Appelez l'homme de Dieu, to kosambela na yo. Ozola nanga partout zola. Mama wana benginga, azwe bisanga lobi prophète, na kiko consulter hôpital. Nazoka bien ta komi koyoka kolala akomi koyoka koli mama teta zoka ka kolala chaque tongo soka la muki azoka kolala chaque tonga zoka ba fatigue akomi kobwaka baso akomi koyoka munoko bololo akanisa se retrouver na corona topi na maladie akene na hôpital asala échographie asala test a mi trouver na zemi il y a 4 mois déjà. Oyo batu bakoki kosala te nzamba akoki kosala nzambo ya saleli mama oyo akoki pe kosala lo papa zola nanga. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, Oligno Salelo Komoko Songolo. Aux en pensé à orientation à prophète Jérémie, l'homme de Dieu peut t'orienter. Tu peux nous appeler, t'orienter yo. Okoki Kobenga Bisona, plus 243 81 70 8 70 57. Tolobi plus 243 81 70 8 70 57 plus 243 81 70 8 70 57. Okoki kobenga biso to oriente. Nous avons une garnison de prophètes. Tous les intercesseurs bozo kamakiri bazo sambila. Maman okoki kobenga prophète pour nous orienter. Makambo ezotambola tozola la bando zo numéro ya prophète. Mama parmi des faux il y a des vrais. Ceux qui mutuana sepe na prophète Jérémie peut-être nzamba za kana la bénédiction pour na tina. Ceux qui mama wana za sepe na prophète Jérémie mais yo poko kiko benga mosala nzambe peut-être nzamba tindi mosala nzambe. Oyoka yo po tozola délivrance. Koyoka batute. Mama batu bazaka pona ko décourager batu. Nzamba tsaki libosa mosala nzambe pambate. Appelez l'homme de Dieu. O tomber la chaîne, o topo tomber l'émission pambate. Et zanzamba tindi le voyant naye, a tindi le prophète Jérémie pour t'orienter.
Bien-aimé, to sengi mbongo te. To yebiso benga biso to sambela pona tina yo. To orienté na likambo wana. Makambo nyonso za kosala importance za oza orientation. Soki ozi orientation te, ozo tambola lokola aveugle. Et sengelo za la orienté par un homme de Dieu. Le prophète est là. Appelez l'homme de Dieu. Ozo sala makambo nyonso zo mon avancement te. Nyonso mobali wana kimio. Mwana bana bazotungisa yo. Mikanda ezate, mkobota ezate. Problème etelemeli yo mama. Appelez biso tokosambela pona yo. Tokosenga ote mbongo po atokota mabondeli pona tina yo. Tindela biso mbongo non. Tokosambela pona tina yo po etozwa miracle. Omona solution na vie na yo. Merci Nzamba pambola bandeko nyonso balandi. Nangi na sambela pona bandeko nyonso balandi prophète Jérémie. Ozobela simba bisika malade za Mungu aidina bala mutakatifu, Mungu aidina bala Baba mutakatifu, Mungu wa mapendo, Mungu wa uzima, na jina la Yesu Kristo na sambeli pona bandeko nyonso balandinga azobela za na problème etanta meshilo na bavina bango. Mungu aidina bala shimama sasa ipi dans le nom de Jésus. Yo mutolandi biso pokea miracle, pokea la jina la Yesu Kristo, pokea solution, pokea miracle, pokea franga, pokea élévation, pokea mikanda, la jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tokutani soki Yesu Kristo azongite. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.